mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ce qui nazali koseka parce que na pesa bino rendez-vous boyebi ndenge na pesa bino bomona kinga na salaka intervention le na Tongo. Donc pour vous dire que les lots zali le 11 mai. Donc ezalaki date oyo etikali na histoire ya mboka na biso pe na mokili mobimba pour la première fois na mboka na biso. Donc bakanga donc fakwa ya directeur cabinet à présent alekaki na procès oyo boitaki kolanda ezalaki en direct na ba quelques chaînes ya mboka na biso et puis a na poto batu nyoso tout balandi yango na elelo devant bino. Donc pour na pesa bino kaka rendez-vous pour Nassal et Labino analyse il y a procès wana. Donc première journée il y a procès parce que donc deuxième journée ils allient le 25 donc sur demande il y a côté il y a défense donc côté à avocat oyo balingi ba défendre o bazali ko défendre caméra balobi qu'il faut bazo ba dossier mususu ba étudier bien et on a bâti donc deuxième journée le 25 boyebi ndenge ba yebsa bino kaka procès et oumelaka il faut ala patient mais makambu tomoni lelo na kasi pe bino bomoni. Donc ezali ko kamwa na ko seka yango wana il faut to sepela président de la République na biso donc ati démocratie ati justice c'est ça là pour bomona rabatu mususu. Donc banda akola koma ko yiba ayiba bakanga kayete soki mutuka ngo tche contre état poison ou bien abomier. Mais les lobos comme mon abino moko donc lobi to sola penda ebele nazo pesa bino ka ba flash bino moko bomoni vital camera wakanyenge king makambo sali ya buzoba na kati ya procès buzoba sali na kati ya procès na rabo mususu basalaki ba cop. Donc bango mibale ba yebanite ba cop on va osala soki en télépathie. Donc arabe mususu azo pe malokola donc azana corona donc ya gasaki ba otika et donc caméra sali buzoba moko po bino moko bo comprendre que caméra akoki ko zonga lisusu directeur du cabinet akoki ko zonga su na masolote. Donc ye mutaza oloba mutamayele mais makamba sali ezali ya buzoba takutu nano sambate devant ba juge. Ah donc na oloba kutu belete na vandika parce que donc tension bando matasino te na robimsa makamtu et nyoso tout lelo mais na pesi bino rendez-vous lobby mardi. Donc nazo la bino ba image nyoso tout nazo la bino ba point nyoso tout na la sabino ba gaffe. Donc be rare monumental be rare au caméra sali au ba sala raté devant ba juge parce que caméra zo kansa azali directeur à cabinet azali na présence de la République na batu o atindaka tindaka na batu o donc arrogance ba sala ngote devant juge ozako loba o ngai naza intellectuel nana tunio est-ce que ba yebite que yo za intellectuel bon bato bazo samiso donc bazali ba analphabète. Donc na pesi bino ka rendez-vous bozala déjà ko sepela parce que lobby toko décortiquer bino et bandeli ndenga zokota ndenga vandi na ndenga makamtu ezali. Donc bozala déjà ko sepela boyebi 5 minutes donc a toza makamba ya banoko ba ya banoko bana kin donc to lobela rabino ndengi to lobela rabino donc yango ne pesa ke sengo. Donc na pesi bino ka rendez-vous lobby bozala calme. Prenez votre mal en patience, vous allez calmer. Donc, nazue la rabino bestre, nako sepil sabino. Mais boye bagé caméra adindi, caméra adindi parce que ayebi kutu ko sambate na kasi ba avocat na ba fâché kutu ba misusu ba lobi ke don ata pesa ba ngombongo donc bazo longwa na bango parce que tant ba yebisi makambo fala landa makambo ni bazo sabe. Donc na pesi bino rendez-vous lobby dongo ezali karake mise en bouche moko na tibino lobby mardi. Boko sepela parce que biso to bando bangate boko sepela po batu musu tamba azie na ogasa na zaiki nga morote batu boka za soka otanga nani bomoni soki makamba lobi
Donc yo zalaki yo moko te maintenant nazo konta bato wana. Ozo intervenir en tant qu'équipe. Ah de Bovanda. Donc Fachi Béton. Donc Tosuki Kaka. Mais rendez-vous lobby mardi le 12 na 5 minutes avec César Ngadi. Boyoka analyse boyoka ngo nulle part ailleurs parce que biso tokoloba parce que to mesana koloba. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, demain mardi 12 mai pour analyser la première journée du procès de Vital Kamerhe. Donc vraiment, Bozala déjà Yakosepela. Donc restez connectés sur Cléboa Original. Cette émission a été réalisée comme d'habitude par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swam Doudou. Donc rendez-vous demain. Restez connectés sur Cléboa Original. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À demain. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome Events, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome Events. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome Events, le meilleur dans son domaine. Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana poto, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta à l'aurore de la presse, la site internet Clébo Original. On pense César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission est Kanakata Cléboa, ma politicien, il y a ma musicien, il y a ma artiste et comédien, il y a ma moutounion sur Oaza Maloubane. Cette fois-ci, l'horreur de la presse de retour avec force Clébo Original. Nous avons serré ma ceinture. Oh, elle est comme un foot avec César Ngadi, Clébo Original.
doit mettre sur pied une... Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Puis abi bon likambo kopona osala ngo yo oza mwana mai na nga c'est vrai totangaka na yo du vent.